ndenge nini bakreaka mianti soki opublie video eza na mianti te, YouTube akonsidera yango lokola robot moto akreye video. Donc soki oza un être humain oyo ozocreye video, YouTube va considérer que yo oza moto, il faut otia barre tobenga yango barre de fond oyo ezalaka avant video esala. Donc na short esengaka opublie na barre de fond, na vidéo pe ya molai il faut publier pe na barre de fond. Donc soki oza besoin oyeba ebele na YouTube okoma pe ozwa succès na YouTube, il faut olandaka nga tous les jours, osabone, olike, opartage, po bato ebele bazowelaka TikTok, mais babosana TikTok efutaka po mobilité, YouTube efutaka plus que TikTok. Alors naza na posa congolais nyonso ozala na RDC, ozala libanda, biso nyonso tobanda koganya mbongo na YouTube. Alors tozolanda vidéo oyo jusqu'à la fin.